Dans ses habitudes, maman makanisi, elle a toujours makanisi, bien, azara toujours wana na population quinoise mingi congolaise en général. Pona komema makanisi oyo ba congolais bazalaka na yango, komema yango na nzela ya etandoiki otobenga ka télévision. Pona kopesa bino basango na pesi bino mbote Kinshasa, Brazzaville, de partout où vous nous suivez, vous suivez l'émission du Kanisi. Voilà, maman Makanisi est là aujourd'hui pour parler de l'insalubrité qui ronge la ville, la province de Kinshasa. Na Kinshasa, lelo salité nazo bisabino bosoto et Tony yango pesa iko pesa bokono. Kasi nini ezali à l'auteur ya bosoto wana Congolais nyonso, Kinois nyonso en particulier, a dit que gouverneur ya ville, monsieur Daniel Bumba, a salaki bongo aye na slogan na ye aye na makanisi na ye ya koloba ke Kinshasa ekobonga. Kasi Kinshasa ekobonga lo lenge nini lelo tozali bongo na commune ya Matete na de bonhomme to ye bongo ko pesa bino makanisi ya population kinoise ba bazali ko sa salongo po ba bisa bino lo lenge nini o bango bazali makam tozali koloba bisonde bisote population bango moko bakoloba bokolanda bango. Christian Moutseke, si nous sommes prêts, allons-y. Kombo nanga Monsieur Zoro, toza na commune ya Matete, quartier de Bonhomme, toza tout justement na deuxième ribis. Terrasse eza yo moko ebi bosoto ya Kinshasa ndenge ezali bato bazoya bazobwaka babiloko. Donc moyen kita eza te, tandis que toza na caniveau na biso eza tala ndenge ekomi. Toza na caniveau moins à peu près 100 mètres ou bien 150 mètres tima ya njili. Mais loko la salité zali ba kirage ezo salema te, c'est pourquoi caméra eza bouché nini caniveau eza bouché. Bon, to bandaka ko kire liboso. To bandaka ko kire po toza na caniveau na biso eza munene ya 2 mètres. Profondeur c'est 1 mètre 50. Donc to bandaka ko kire mais ko arriver un moment donné salité leki côté zo kende vers Mayanjili bouché. Bon, moyen ata to kire mutuka ya kolongola ngo ke l'état ko occupé biso ba longola ba évacuer ba immondice ezate. Bon, ba to pe ba lembi pona ko kire. Eloko biso to koloba ke de bonhomme na to gagna to bénéficier ka ata un intérêt mon côté na makambo etali salubrité. Nan to monate ke o l'état tindeli biso mituka ou bien ba engin pour ko évacuer ba salité nan to mona yango te. Donc c'est que biso toza libanda ya Kinshasa ou bien toza na kati ya Kinshasa. Tandis que na minito de bonhomme côté nyonso, gauche, droite, devant, derrière, soko keyo kozwa transport ko kaka de bonhomme. Donc eza quartier moko oyo batu bayebi belé koleka. Mais tozo kamwa batika kabiso na basalité boye, tolalaka na basalité, tolamukaka na basalité bangunge pai. Non. Toyebi te, tokosenga kaka ke gouverneur oyo ya esika oyo ya ye ameka nanu kotala biso pe na de bonhomme. Problème nanu ya liboso. Il faut service hygiène ezonga ndenge tozalaka sera Mobutu. Okuti mutu abwaki eloko na caniveau bakangi yo. Otie tio na oyo ya wese na caniveau bakangi yo. Pe biloko wana pe yango nde ezosala ke batu ba décourager même pona ko kire, pona ni batu bazotia ba tio na bango ba wese na kati ya ba caniveau, baza na ba dalité. Il faut siko biloko wana service hygiène, chef du quartier, chef abalabala, il faut balandela biloko wana bien. Na la police pe ya ba quartier, il faut balandela biloko wana. Toko bando vivre lokola toza na bazamba te. Hein? Donc ce n'est pas bien. Biloko wana vraiment papa gouverneur, papa Fachi, to voter ayo. Bolandele la biso na makambo ya de bonhomme. Salité leki. Tozo ko kalishusu te salité leki. Na de bonhomme toza tane loko moko te to bénéficier. Na compte ya gouvernement. Salité tondi à partir ba voisin bande ko na biso. O toza na bango salité eza eloko ko tia mupanzi ko zwa ko bwaka na poubelle. Bango bakoma zwa asokoli nini abwaki na terrasse, asokola nini abwaki na terrasse. On dit carnivore lelo, carnivore komi boucher, tade carnivore komi. Si na coin, to komata ti na coin kuno bani na coin kuno yeboy, carnivore boucher, eza kande bazala ke ba yeba lobe pe ba jeune boy, ba jeune to mona kata chef de rime mo côté. Biso moko ba jeune to sala ba volonté na biso to longola mais to mona kaka ezongaka. Yango gouverneur yo moko tala na makambo yo soki okoki ko aider biso papa. Wazinga terrasse eza esika oyo mai elekaka. Ya te esika oyo babwaka poubelle ndeleka. Poubelle babwaka to bi place babwaka yango na seboyi. So bazui olambi osalima tembelo sali nini. Zwa kantine na yo na seboyi. Espace ezali obwaka baboya kala bango te.
bayamba na bango poubelle mais bandeko biso ya pembeni ya baterase banzinga ya terase bakoma alamba boule aye abwaki na terase oyabi ke ekochola ekokende manjili take eke kangami place wana bwaki ekangami wana ya bwaki ekangami yango kushe mata yango lelo ekomi boye gouverneur eloko na osenga bato baza nzinga ya terase faut kogangela bango faut koloba na bango bato baza nzinga ya terase batika kobwaka poubelle na kati ya terase po eza propre te toza na des bonhommes pe toza na avenue oyo eza toza na mokonzi toza na vice bourgmestre ya Matete toza pa na bango parce que pa bango mama na bango aza wana aza ndeko na biso aza ministre na biso aza mwana ya quartier toyebi ye koto toyebi ke ye mpe aza molobi biso déjà aza présentation ya quartier na biso l'air to retenir qu'à niveau tout le monde qui a chose ils ont déjà bouché ça bien été aza capable de ya recherche ça peut chrétien ba jeune baza na venir ils aza capable de longo tout ça si tu chrétien bon samedi salongo to koki kolobaka te ke to tikela ka gouvernement parce que pour ekoma inonder boye ezape biso moko population to koki jamais kolobaka to tikela ka gouvernement pour gouvernement ata lelo tolobi ba message leki ebele doléance eleki makasi mais biso topesa nanu occupation na oyo toza na ye pembeni po ye ayebi réalité tondima aya bajeune baza asalisi association atretien ekosalama soki ebando senga chaque samedi atretien esalamaka eza bien soki déjà na avenir na ye apesi position ya bien terrestre nanu pour commencer etongamaki na boule ya évacuation ya mai po etinda mai kote ya mai ya njili etongamaki ebandeli kote ya 4e ri likolo mais ezozwa source moko ya mai ezalaka na 6e ri eleki ekoti 4e ebimi eyekokota 1er ri eyekozonga po eya ati na 2e ri mais kote ekei il fallait ekende tout droit emonaki bakumbaki yango ekendaki ti na liziba ya mai ya makalese kote wana baye kotekela shekina mpe aye kotonga ayesali aménagement ya lopango na ye atongi aye kotonga terrasse sikoyo po quand même mai ekoma na mai ya njili mais ndenge ekomeli sikoyo ekomi bazwi mai déchet oyo eza déchet mosusu euta côté de la paix parce que bazwi terrasse oyo basali na de la paix baye kologe yango na terrasse oyo bazwi sikoyo oyo eutaka côté ya likolo ya ba 8e 9e ri bakangi yango ezalaki na entrée nango na 5e ekomi mpe ka boye bakangi yango po nyonso eya boye yango moni ntango bato bazotindika salite eza salite awa te etondisi boye eza salite ezouta mosika nde ekotondisa boye mais tomitunaka na commune na biso ya Matete service ya voirie ya commune eza basalaka mosala nini baliaka mbongo ya leta me basalaka eloko te service ya environnement service ya hygiène eza mosala na bango eza nini parce que tant totikala komona ata service moko te de centre mpona koya kosala etat ya terrasse oyo kotala nini kosala po bato bafandaka zingazinga bazala bien ezosenga nanu baautorité compétente ya commune na biso bachef de quartier tomonaka bango te toyokaka soki afandaka kote ya njili na baadjo na ye bachef de cellule basala nanu mosala na bango parce que soki basali mosala na bango bango bayebi kokoma kocontraindre bato po batia basalite awa te parce que terrasse eza poubelle te bato bazala na poubelle na bango bafaire évacuer et puis bango basala nanu manso bakoki kosala po bakire terrasse na mito bato barespirer bien mbula ekomi koya mai ekolekela wapi parce que terrasse déjà kotonda biso na bino touti bongo kolanda population kinoise mingi ya de bonhomme bauti koloba lolenge nini oyo bapesi makanisi na bango kasi tosukaki kaka awa te tosuki awa te tozali bongo kokende kokutana un notable ya commune ya Matete précisément ya de bonhomme oye pe apesa biso likanisi na ye par rapport ya makambo etali insalubrité na kati ya de bonhomme azali bongo notable bokozala na biso elongo bo changer te il va se présenter il dira son titre et naye tokosolo la likambo etali insalubrité na Matete. Bonjour madame. Okoko se présenter ba téléspectateurs ba. Je suis monsieur Désiré Kamba, naza notable ya Matete. Alors monsieur Désiré, touti bongo kozala na terrain na population zolobela insalubrité na commune ya Matete. Ndenge yo moko omone la commune ya Matete parce que vous êtes natif de Matete. Ndenge yo moko omone la commune ya Matete. Eza ko évoluer ndenge ni na likambo etali insalubrité.
la commune de Matete, ce que j'avais évolué, moi je dirais que ils ont vivre été. Ok. Commune est à Koufa. Donc, salité l'équi. Donc, je ne sais pas, on dirait, je sais pas, même pas Matete, même la ville de Kinshasa, on dirait, c'est comme une cimetière, là où on va vivre été. C'est pas normal. Ce que vous allez moto, ils ont bimali banda mboka, au moment que vraiment, c'est invivable. Matete dans le temps, où tu es Matete Zaki, ils ont parmi les communes, parmi 2-3 communes, il y a vu la Kinshasa, ils ont mieux urbanisé. Au Penza, on est Batonga qui est Penza na ba norme moko boue. Mais il n'y a plus rien à Matete. Gouverneur, il y a vu province à Kinshasa, M. Daniel Bumba, a lancé opération Kinshasa et Kobonga. Tout le monde y paie. Bato baza ko sala ba salongo et pona yo eza ko signifier kaka eloko te. Mama to mesana na biloko mingi to mesana nango tellement que batu ba gouverneur nyos tu balekaka bazaka na même slogan na départ et puis erreur munene basala kana ebité so basala ngo siyama dès l'entame ya mandat na bango ba kitara sur le terrain bango moko je ne sais pas ce que bango mo baza ba cantonnier ou quoi bango mo ba kitara sur le terrain plein de caméras pour balakisa ndenge nini misala ezosalema et après 2-3 mois au mona biloko wana eza lisusu te baokita mpe so na terrain te mpo so babandi baadi okita na terrain par la suite il faut bacontinue okita na terrain. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce ne sont que des slogans. Ce ne sont que des slogans. Ils appellent slogans Nenge Outi Koloba et Sikoyo. Et tant que notable, il y a Matete. À part, on a eu Kozala Nini pour Nalikambo ou Italie insalubrité parce que où me na Matete. À part, on a eu Zanini. To Pelikani, sinon, ils Zanini par rapport à Makambo au point ici là. Ezaka Nelo Moko. Pour Matete Bonga, pour Kisase Bonga, pour Congo Bonga, Ezaka ka volonté. Na motema malamu. Donc, volonté na motema malamu. Seul remède, y a ba Congolais en Wana. Ce qui est longi biloko na mibale, volonté na motema malamu. Vous imaginez que na Matete nzela, banzela comme impraticable. Mais bayeka nde bayaka na ba slogan ba caméra banini basali ba voirie bato voirie baye babandi na bango vraiment c'est principe bato ba tchepe nzela ozomona pe yake bo mais po baya ko tchaka col po ba cha ba bitume ba goudron compagnie kimi et puis mbule bandi nzela ngo mabulo ezongi mais dépense nini salemi na musala wana. C'est ça. Donc il y a eu déjà quelque chose, bah, c'est volatilisé, et puis plus malheureux encore plus qu'avant. C'est pas normal. C'est pas normal. Des bonhommes, ils ont un quartier des marais. Ok. Marais ou on est là, qui c'est? Donc ils ont un quartier où ils ont un maï. Maï, ils ont un sei. Donc, maï, ils ont un moussika, ils ont un dosso timoul beaucoup de maï. Banda ko etonga miona pona kolonga po quartier ezala et vivre ezala normal ningi ba quartier ko ikozala il faut quand même batia ba terrasser canalisation ya mai dans chaque avenue mais c'est qu'on vit c'est du théâtre donc peut-être ba bandi kuna suki kotoyo ba sali kotoyo donc ce n'est pas normal. Mais est-ce que tu as constaté que la population bango moko pe baza ko boaka baza okomisa ba terrasse full parce que so komina so la neli ba terrasse ba caniveau a minene wana on comprendre que mingi la plupart eza soit ba maman ba tekaka pembeni ya terrasse ba komisa au moins wenze moko boye bango ne ba boka biloko wana sikoyo to yebite faute eza ya population to faute eza ya ba kondi. Maman nanda ku faute eza ya ba parents. Ceux qui bana baza mal éduqués. Ceux qui bana baza mal éduqués, faute ya ba parents. Ils ont le toujours vivre dans la jungle.
muta kokipe muninga azate otie maleo ano na nzela oteki osilisi otiki na oyo kotika muta okipe yo azate ozwi makasi obwaki na terrasse muta okipe yo azate mais soki likolo balobi ke esuka wana bakuti lupangu na yo liboso lupangu na yo terrasse eza na matiti na kati on te fait payer l'amende okomona sentinelle ya terrasse wana ozala mokolo lupangu anoreveye ke mutu suka attention okomona ke on va garder normal mais soki laisser aller ezali le seul défaut na Kinshasa, la République démocratique du Congo, c'est suivi et raté. Nous avons eu aussi la chance, il y a autant 2-3 pays Libanda, en dehors de la République démocratique du Congo, nous avons constaté que ceux qui va faire ces décisions, ils ont toujours suivi. Mais ils ont suivi il y a 2-3 jours et 4e jour, 5e jour, c'est du gâchis. Monsieur Désiré, supposons Sikolo, Nitia na poso ya gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous êtes gouverneur de la ville de Kinshasa. Likambo etali insalubrité solution oyo komema ezani. Comme je le dis tantôt, il faut kozala sérieux. Motema malamu pe na volonté. Et là vous manqué yango wana. Moi Désiré Kamba gouverneur de la ville de Kinshasa, les gens ont joué sur biloko wana. Je dois être sérieux. Quand on dit ce qu'on a sérieux, c'est que ça rigoureux. Chose rigoureux donc on laisser passer te ba biloko nyo surtout à Bosoto parce que au koki ko tia tout le monde ngwa ba kolo ba à dater de ces jours et loko tel dans un exemple na tikina mambo ya mabulu to ba terrasse na jouer exemple ka ba lobaki ba deuxième bande banine na étape ya liboso to moni yemko général abimi na nzela avec des policiers bazo kangana ba officier na banani tout et ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? C'est qu'il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Seul remède, il y a vu la Kinshasa, c'est le sérieux. Bonne volonté. Et là, on peut bon magalisu sur ce bon lingonde et zati. Congo pour être décollé, bolingo ka sur le côté. Monsieur Désiré le bolingo sérieux, ce qui est côté, mais sans oublier que na Kinshasa mutunyo soroyo biso so to longo lipeka to kenega na contexte ya insalubrité les lots policiers aza corrompu parce que azo liate c'est ok par exemple le Mamba Kuluna est-ce que on peut imaginer que policier na comment ça la Kuluna qu'on se le dise en tout cas je suis responsable de mes mots policier mon comment ça la Kuluna parce qu'il est mal payé parce que ce policier a un salaire je ne pense pas que a aucun braquer a aucun kokota na ndaku ya mutu pour asala crime. En tout cas, ça sera impossible. Oui, il a la bonne volonté de servir le pays. Mais il a aussi une famille. Il a aussi des enfants. Il a des frères et sœurs. Il a un père et une mère. Si autant Atali na bolingo wana asali et après en retour, il n'a rien. D'où akokoma na eka ka mutema mabe koti na kati na ye. Alors, ngai personnellement na rosenga peut-être na bakondi ba kusala suivi à malamu. Exacte, ceux qui ont sali des vies, par exemple, au sali des vies à 100 francs, yo, aux 90 francs, yo, 10 francs, ya bateau. Ça, c'est maintenant la mauvaise foi. C'est pourquoi bateau, bazu 10 francs, baro sala, pe moussala, 10 francs. Alors, bobo, c'est vous qui êtes mal vu. Parce que yon no kote qui des vies à 100 francs, mais moussala et salami, il y a 10 francs. Nous allons, presque à la fin na moi liso na bisona monsieur Désiré moi lilobano il y a souka par rapport il y a insalubrité za na Kinshasa mumba pas seulement na matete opti lilobano ya souka na bato bazali kolanda yo lilobana nga ya souka pe conseil na ngai na opesa en général na bakonzi omoni ngai na lobaka toujours que je crois que le Congo est à recommencer. Pourquoi? Parce que au moins la police est censée réguler. Tantôt, la police on est comme corrompu parce qu'il est mal payé. On a le bagage dans nous, il a monté en malam. Et ça n'a pas biloko ebele ko epi ko koteka mbongo na la police wa sans que base dans la corruption mais ba on a pas prime na bango normal mais infraction ils awa ebele mais ezaka kaboye ezako s'envoler na onga na ba 500 na poche
1000 francs dans la poche, oh, l'État, oh, la police peut, il faut générer quelque chose. De deux, l'ikambounet y a embouteillage. Vous vous imaginez que dans la route principale, libulu moko ezalaka nango, libulu on est sali 5 ans. Libulu wana ekozaka embouteillage. Mais moutata la rango azati. Mais vous vendez pendant 5 ans, vous avez des bakondi. Et puis baleka apenzi. Baleka place wana. Et puis bazo leka na télévision bazo baki tozo luka ndenge nini ya kosilisa embouteillage. Est-ce que tozana mboka ya batu bazo tambola mutu na se makolo likolo to ndenge nini? Parce que babiloko ya mike oyo ekoki kolakisa ke tos avancer to sala ngote. Kako ya minene autoroute autoroute comment on appelle ça tram yango wana nde tokosala banzela kako ya sena tokosala yango te. Non, bakonzi tofungola mitema to banda recrutement ya la police ya sika ba jeune ba aussi sa sika to bongisi salaire jeune aussi si classe sika ye à koti na la police mutu eza frais makanisi ya bien salaire ya bien bakoya bakoyebike parce que to komi ko recruter batu oyo baza censé ko le canon na rééducation mais biso to mema bango na monde oyo pour ba éduquer sous peuple pendant que bango déjà baza déclassé. C'est pas normal. C'est pas normal. Fidèles téléspectateurs de l'émission Likanisi, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Vous venez de suivre avec nous, tozalaki bongo na population, il y a des bonhommes, bana ya matete, balobi oyo ya bango makanisi bakoye kopesa, tozalaki pena notable Désiré Kamba, oyo azali bongo natif ya commune ya matete, apesi mwa likanisi na ye ya moke, bolandi na biso elongo. Donc, oyo nga na kokai ko retenir, mokondi zala motema malamu, zala na bolingo, pour que mboka biso pe population, tolanda ndakisa tolanda exemple. Chaque samedi, na étendue momba ya Kinshasa, so totali pe na ba place mosusu na ba province, chaque samedi salongo e salamaka. Kasi salongo e salamaka ndenini, ezalaka ka policier, topé agent soi-disant de l'ordre, topé mutu hôtel de ville, je l'ai dit, je suis responsable. Et hôtel de ville aena eka kokongola, moi ba 2000, moi 1000 francs, moi 500 pour na salongo ya ngwana. Donc so mutapé c'est moi 2000, mutaya tani na emesa na mutapé c'est moi 1000 francs atani mesa. Donc pour na ba kondi, pour na bateau bazo salisa salongo ya ngwana. Alors to ko senga na bateau ya hôtel de ville, un gouverneur de ville province ya Kinshasa, yebana nous ko serrer, ko landela bateau na baza ko lia maman ya Kinshasa. Et puis nous les Congolais, toyebi ke bakino balingaka bongo apesi na 5 satani na emesa, mais sans compter que esika ezali salité. Alors en tout cas toyeba kosala makambo na lolenge ya malamu, salongo eza kopesa monte, salongo eza ndiko sala musala, esika yo ozali koteka seka ozali kovanda ezala propre bopeto ezala soki ekozala bongo. En tout cas Kinshasa momba ekozala penza na bopeto. Merci beaucoup d'être là. Écrivez-nous pour des remarques, écrivez-nous pour nous dire votre likanisi. Maman likanisi azali wana ona bino akotambola partout. En tout cas je vous rassure, partout maman makanisi akopesa bino solution bisika bino moko boyebi ke bakondi bayo kaka bino te ti na ba province, appelez-nous, nous allons arriver pour makanisi na bino e babongo koyokama partout et pas il y a ba conséquences. Moi je vous dis bye bye, à la prochaine.